Voilà, bienvenue sur Bolo Coco officiel et bonjour et bonsoir. Nababone nanga, ba yetu ba misana kotala Dorcas Bolo Coco en tout cas. Bambote nebino bisika tu bozali. Bonjour à tous les Abakouk, à tous les Gaulois. Gauloises gladiators, en tout cas, mbote nebino bisika nyonso bozwami et nzamba zala nabino, tozana bino lelo, mokola lelo. Dorcas Bolo Coco, Abakukavi, naye Lissousou, naye Koloba et puis éclaircir. Beaucoup d'appels, beaucoup de messages, beaucoup de questions sur les dossiers de Dinana et Michou. Voilà, merci beaucoup. Nabaye Nyonso, Misana Kolandanga. Merci à mon sponsor, SMK Empire, maison de production. SMK Empire, maison de production. Et merci encore à mon manager, mon artiste, Smokey 9D708. Les grands rappeurs depuis l'Angleterre. Merci à toi, merci. Baye Nyonso Oyo Balandaka, Dorcas Bolo Coco, Jilindaya et Sam Koukoulé nécessaire, Sam Koukoulé nécessaire, Dieu le Père, Dieu le Fils, Sam Koukou, Moubalia Batou ya Mama Aimé. Maman aimé coucou donc mbote nabino bisika bozali depuis Londres en tout cas et merci nabaye nyonso o batalaka Dorcas Bolo Coco. Voilà Abakou kombo tenabino et nazalelo nabino kosolola dossier oyo ya ndeko nabiso ya mwasi na kombo ya Michou. Voilà, je vais un peu éclaircir, hein. Très bien. Beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, likez vidéo, nanga. To partage, rappelez ma vidéo. Et ça l'a bien, partagez le vidéo, s'il vous plaît. To partagez ma vidéo, to partagez. Voilà. Dorcas Bolo Coco Abakukavi toya pona kofinga mutute toye pona ko kani ni passe à mutute ma mbele ya mutute. D'abord je dis à tous les Abakouk que deux que matanga ya Pierron Dombasi autoza ko présenter ba condoléances na biso et longona Babakouk nyonso. Des gars aussi la film Nabiso et Zarokota. Donc vous avez compris pourquoi même si Sikoyo à côté de ce film il y a domination te Pierrot fait partir il n'a pas membre ou batou ya SB et R Likambeko les lié en tout cas il faut te soutenir. Abakouk tozala loboko pété Abakouk te barako solo là. Numéro oya Monica zana numéro ya Pierron Dombasi te a komenanga en privé et to présenter et longo to sunga balobi lela na ba o baza kolela so otindi moi 1 euro na yo et pas ya Pierron Dombasi en tout ya Bakouk et au salaire kara bien oya moni azana numéro ya Pierron Dombasi te komelanga en privé na routine de la numéro ya Pierron Dombasi parce que moi na pesa ngo en public c'est parce que c'est un homme marié olingi encourager na moi quelque chose komelanga kaka nako tindela yo numéro ya Pierrot Dombasi. Voilà, merci nabino nyonso oboza branché na minute oyo domination kalaming tezako bimato bongama balobi meilleur film de l'année 2022 ezako ya to bongama parce que balobi décembre toko yinda la sila bisala za ko sepelisa biso la maman de tous les Abakouk la légende puis moi c'est mutema malamu to lobate yo munono kabui bilobela to lobate to talo le roi randa ko ezika sila bisalu l'impératrice suffit de mon cœur sois bénie maman. Voilà sur dossier de Dinana et Michou. L'ironie ne c'est pas ça qui entre Dinana et Michou jour il y a premier jour je peux dire au sango ya matanga ya Pierrot qui a bungisi mwana na ye et yaki. Et l'ironie ne c'est pas ça qui parce que je peut-être ya cause la bien informé Kotuna c'était quoi les problèmes pourquoi bah tout le monde bolobi na ke Bolo Coco tala na chaîne etel bo romona vidéo mo Michou sala qui a le bidi nana zotika la maman na ye et du nana zakaka maman na ye patati patata ko qui jamais en aucun jour ko finga Dinana. OK. Voilà. Je peux dire ceci. Vraiment la vérifier qui.
Et là que c'est passé, d'abord, Nakati ya matanga wana, to mona kibiso tout, il y a des vidéos qui circulent, Mams koto ya Simbi Pierrot, kote kuna dinana a Simbi Pierrot. To moni dinana na Mams ba telema kipe, moi ndenge nini, oza bien, ndenge nini siko makambu ndenge nini. En tout cas, on avait tout vu ces jours-là dans ma vidéo, to mona ki nyonso. To rekosa batute parce que ma vidéo ezali wana. Oya mona ki be vidéo te, yebisanga, je vais télécharger de vidéos wana chez Dekare ba chia, na rekoti sango na chaîne, na pona la Sabino yango. Tomonaki même ba PD o bazalaki wana ba yaka kokocha ba rancune entre batu ba moni dina nana sila bisalu baza kopesa na mbote ba PD ba gangi batemi musika ba ko filmer image wana te na le baranabino nyonso sila za ennemi ya mutute mais ami benda na rande na batu Dieu qui a moni ça ne va pas le binon je ne suis pas ton ennemi totikali baser bonjour bonsoir ça passe likambuya yo ezali na ye yanga ezali yo ye mais que to vanda to mela ndenge to banda ko sala ensemble et ko exister lisusu te j'espère que vous comprendrez mais nous sommes pas des ennemis et pas même c'est tambola bongo si la bisalu n'a pas des ennemis ezani na batu ba komisara ye ba binemi na ye. Vous avez vu dans matanga Pierrot, ceux qui ennemis à cela qui ont ennemi à dire entre ceux qui n'ont dit n'en ennemi aux exemples n'engeni tonga qui tout monde. Mais on a compris que entre Dinana et Sila ennemi ils ont encore tenu biso bato mokili to kanisaka. Ennemi ils ont encore bongo tezakem. Mam ça va Dinana ça va ça passe c'est tout. Ce qui est l'homme Michou a manqué peut-être dinana respect, s'il vous plaît, beaucoup de la combo ya si la bisal na kati. Michou ce qui a commandé dinana beti dinana kara. Et puis était ici la té parce que dans le moment on a oyo Michou azalaki pembeni na sima ya dinana ya kiti ya dinana si la azalaki même pas wana. Si la azalaki à côté, azalaki ce qui peut libanda. Bango batigali na kati ya lopango tout la vérité si ya ça peut libanda ça peut déjà faire kendaki et banité bango batikali na kati Michou na avandaki na côté à dinana ça peut koleka ça peut vendre côté dinana si la bisal le si pas kendaki ce qui c'est bimaki et banité. Mais bolongola ye na entre et affaire ya Michou na dinana. Ceux qui si la bisalou a vu Michou na SB, a vu Michou te pour peut-être Michou a bebani na dinana. Non, loin de là. Tu as vu Michou te parce que Michou a vu sous na dinana tete. A mon équipe Michou so ka ebise ka lobi alingi a travailler na SB ba bengisa kaye to si la yemo ko atali a moni ke ba non. Parmi les gens que je cherche, peut-être Moussala bien la génération à Michou, bon, on a encore appelé Michou, c'est que moi, Dion à Linda. Et ça m'a bêté. Mais c'est pas dire que Michou a signé contrat dans la SB. Dans le Baranabi, tous les jours, Michou a un contrat où il a signé dans la SBT. Azo a comme invité tout. Assis ici, Moussala naye, bah, pesi mbongo naye. Comme si que celui qui te monier le long d'un film, oyo, lobby te monier d'un film, oyo, et à te que te monier un film, nion, c'est tikali na katia SB. Ceux qui a sali 3 films, qui vous a dit que 4 films et au chat fait long à michouté, Barter baza est belé, Batrice baza est belé, ou bazo le copie bien que jouer na SB. Michou na Linda baza des cas différents. Linda c'est notre produit, Linda za oya biso ya mams, azan a droit à tourner dans ba film et tout. Mais ça, ce n'est pas le cas avec Michou. J'espère que tu sais comprendre. Pas trop de questions. Là, sûr et certain que tu sais comprendre. Voilà. Kara et Michou, a fiontoladi nana te, yabiso babakouk nini na kati. Est-ce que Abakouk a tini Michou a fiontoladi nana? Est-ce que Abakouk a tini Michou a manqué d'inana respect? Et tali bisoté. Affaire ya dinana Michou et tali dinana Michou. Ceux qui baroloba na raté, ceux qui bawelela nini et dit nanana Michou ni bayebi eloko bawelela.
on est bayebi eloko bawelela bayebi eloko bakufela parce que Michou abanda ko benga dinana maman maman chérie maman chérie maman chérie longwe aza suko adorer dinana te to yebi te le pourquoi moi nga ça toujours vérification nazo lukana yebi eloko nini Michou alongole pas dinana en tout cas dès que quand on a vu information sûre directement nazo nge pas na bino pour na ko informer bino si bazambu mama be pembeni ya sila bisalu en tout cas tu ressens les forces surtout ngana ya bino pour sila je suis là na ressens les formes mbuma nyor c'est ma be pembeni ya sila rolongba lokola nanu naza bien formé te ya makambu ya Michou pourquoi le pas dina na moyen penya ko informer bino ezate boze la ngana si sa banquette nanga ndela ko yebisa bino pourquoi Michou alongwa et pas dina na mais binemi et Michou na dina na etali bisote Michou pour les gars qui na télévision et ça biso que dina na maman na yo en aucun jour ko manque respect mais ndenge nini na matanga oyo moni population e ye bino ba artiste bozara na songi ya liwa bozala ki wana mais au parvenir ko fionto la dina na ko beta ba cri oyo beta ki ya jeton pona dina na c'est que oza hypocrite. C'est que oza hypocrite, Michou. Na télévision, yo pe si mange mususu, qu'elle dit na maman na yo, on a 15 jours au vando fingaye, on le mama benaye, non, koko salangote. Mais lelo yo wana na matin au fionto li dit na no beti cru, sengeli ya robeta. Au pesi pe dit na lambotete. C'est-à-dire que hier ça ne va pas, yo moro yebi le pourquoi. Mais si on a la bêtise na yo, tiens on a mutu na yo qui a osé nanda kuya baba cook. Ce qui est là yo telemi au fingi dinana au manqué dinana, osala ke parce que osana baba cook. En tout cas to lingite. Ce qui au moni osana besoin peut-être ya osala o yo lingo sala en tout cas bima na yo en dehors ya bia SB, bima na yo en dehors ndako baba cook, OK yo ko évoluer makambu na yo na ndenge na yo. Baranki na bino etali mamste. Baranki na bino etali biso pe babakukte. Nande bo beba na bisika boyeba na bisika bozala. Biso na bino to ebate to zalate. Donc bossa makambu na bino bien. Michou ofinga dinana te ya biso nini na kati. Bino pe bato botala biso bozara bilobela. Au moins le moko bo vérifier te malamoko bandolo parce que si la zala ki wana yango moni Michou asala ki bongo la dinana ce qui si la zala ki wana si la yemo na dinana bonjour bonsoir eleki ça va sikoyo amakete baswani tale Michou de quoi zeki na si il fallait aswana na dinana to ba ki dinana jeton to no ba makamuto calculer ko bande konanga. Et on va dire pour tel obi, est-ce que maman le besoin important et ça bien te ma bé. Tout le bara bêtement s'il vous plaît. Kolobate parce que mo kilé yo kayo ke oyaki yo lobaki oyaki o finga ki to yeko salaki. Et tali bisote rankini ya Michou na dinana. Et tali bisote so ki Michou a manqué dinana respect. Bango moko ba yebi eloko ba weleli. Pour moi la moukia comme il y a niveau au manquer mon colo respect c'est que y a na makambu est plus fort na kati parce que on est allé ka dina na Michou bango ne faut pas expliquer ba to ke to wela bo biso to na temps wana te to da vraiment na temps wana te to na temps wana te pour Michou na pendant na ba recherche na ba ko ba benga tout le jour. Dorcas, est-ce que tu peux vérifier vraiment pour les Michou? Michou est infiltré, tu peux mettre la mams. Est-ce que Michou wana Nava dans la calmer babakou na rotala. Mais na sala effort pour vérifier ya rotanga yo bisika mususu yo ebarate na tanga repeza makasi. Mais dès que Karaïen ça ne va pas. En tout cas les chichous de tous les abakou que je suis là pour pas gagner au banda ya kitoko. Paye elengi. Respecter dinana et irrespecter ye babara ye bandako uti Michou yo solo ba yebi yo pe ki chassa en vrai dire to ko sarabatute c'est grâce à dinana wana soki batu ba yebi yo za grâce na ye donc pese mo maximum à respect ayamba on ndako na ye a pesa yo ba chance sengeli ya pesa yo
tout le monde a rappelé ici qu'on outil. Pour ceux qui y a dit comme qu'on manquait de respect, rien n'empêche que lobby pour manquer même si respect. En tout cas, on a dit na ma bé. Pour c'est ça bino barti, c'est l'autre monde a même quand c'est bazar le bazar qu'on manquait si la bisa lui respect. Tu peux ça bino chance to yamba bino. Mais après lobby comme mamba finga. Pendant qu'on écoute yamba ya liboso, ceux qui maman wa yamba muta liboso. Yozo manquer respect aux autres téléma, aux autres fiontolaye devant batou, devant public. Ouais, c'est là qui wana. Mais la mam sko ça la te ya pour mam ça bata maboma. Wani ya qualité ya. Le lo mo na SB lengi, vous arrêtez pas dire te mamu bandol ba pour na SBT. Nga lo ba la vérité, na choqué na batouté. To yamba ki bo mona boloko na yamba ki. Mais s'il faut dire des choses, on a moni déjà danger déjà jouana. N'habite ce babakou que vous comprenez bozana nga elongo. Na moni qui a danger. Mais oh il est pas dit nana et pas même ça passe pas. Vanda nanda kuna biso bien na kenge. Ne ose même pas manquer mon respect wana. Parce que ose la kuna to ebi obanda ko lobate. Bis le roi to beta mamutu kara to yambio. Eza bongo. J'espère que Babakou vous comprendre. To bimisa si na bêtise, to lingite bimisa SB na bêtise. Bimisa SB na bêtise. SB n'a pas besoin ya baranki na dina nana Michou. SB est tali était makamadi na nana Michou. SB azaro sa makamuna biso to yaro sala donc est tali bisoté. To bimisa si la bisalo na kaji. Nga la vérité, nga trop trop direct. Quand je ne vois que ça ne va pas quelque part, j'ai le droit de parler, je dois parler. Il y a un peu de loba. J'espère que tout se comprend Nabino. Les que vidéo n'a partagé, commenté, aimé. Merci Nabino Nyon Sobozo Libakou Yakolanda Dorcas Bolokoko. Merci à tous les Abakou, tous les Gaulois. Les que vidéo n'a partagé, pour tenir la rigueur. Je vous aime tellement. Dans les Nibino Mingi Tokutani à la prochaine.